pour faire chanter batou. Mobile non enregistre ka batou. To vandi na ye. To sa matière ensemble na jono na miniature. Pour na ya sous live. Na ya na ngasusu. Yaka mobimba. Waka ba plan. Na ya ba noko. Tout waka. Muto akufa ate. Bellevue ozaka place aza. Ngape Sarah na ozaka sa. Yo to ka exemple ya falite. Yo zwana nu makamba fali na lokuta na ya solo nyonso to sa nango 6 mois na internet fali akufite, carrière ekufite, ye wana za na succès, bon pe na banque elongwate. Vraiment bakambo. Première émission na salaka na avertissara bino que chantage ekoya. Ngam tunaloba na demer au lieu faire chanter batou bimisa ba plan tolika. Bimisa ba plan tolika. E bembe na muto so commencer na monter ma bembe ne bembe na yo na tata na oni ya mazoba zoba. Kizengi. Tout nyonso afinga kana réseaux sociaux, surtout na YouTube. Nzambi na ngai. Donc problème yango wana. Problème yango wana ye moka leki kune pa alendele alobi yango. Projet sur ezaki ye na mobali na ye. Mais pourquoi pas bozonga epeka yo na mobali na oboke mona Bellevue. Tamaka. Que Bellevue projet zo sale les abiso si fois pour tata quelque chose. Akabela rombongo de mer. Afute la rona bandaku ti. Bellevue afute la de mer pendaku. En dehors à salaire wana ya oloba wana. Baso fute londaku. En dehors à salaire au kenda poto. Batu ba lojao na ba poto na bandaku na bango ba fa na Bellevue. Famille no ata mon côté pesa ba esikola na poto. Vraiment. Bon, ce qui Bellevue y ba ki au projet. Pour ani ite bo kenda ko luke bo sola ngwa ta entre vous. En tout cas, demain, Waka no ka plan. Waka, Bellevue pelenga zawana. Mbali bosote ba plan na ebi malango. Eza mbali bosote. Eza pemba la soukate peut-être. Et bandaka kobima ko si longtemps, a bandozaka na besoin batu. Aussi longtemps, bando travailler kana batu. Aussi longtemps, bando kuta na pena bata mauvaise foi. Batu musupe ba ko enregistrer ka plus tard na venir. Waka. Waka. Waka ba audio. E osa mutali bosote ba binisa ba audio a Bellevue ke o atongi azongi si waka. Donc famille bota fobo serrer sentir. Lundi émission musu se kozala. Ba enregistrer ça ba 1 heure 2 heures du temps hein. So ba biba sala ngo pena matière. Famille bota fobo bobongisa moral hein. To sala ni sala loko te fara. Avertir bino kaka bobongisa moral. Bon mon amour normal. En fait, bon normaliser déjà que ba audio mo ka Bellevue robima otonga batu. Batu ba osala be mission, batu ba osala ba analyse, batu ba Bellevue mabanga za motema mabe za. Mais ça va passer. Et les cas, la vie continuera toujours. Bafana makolo soso. Si bena eza Bellevue zangate. Voilà. Ya ko tanga ponga na o défendre nde Bellevue, yango ko tanga. Biso to lingi kaka Bellevue bongo mama. Bafana makolo soso bo sila mananga. Bafana makolo soso bo sila mananga bo kasoni. Bokene ko komantara na ba live na bino awate. Bango bazala ka bongo. Awate. Ngana linga kasila te awate. Voilà. Na chana machela ngo ba mota tape bobi Bellevue afuta nga pona ngona ndimi to sa eskondeni. Voilà. Na kona ndamba kana ina continue finga sila kaka. Salaire ou pas na finga ka sila. Voilà, c'est ça ce qu'il s'agit pour la linga kete. Voilà. Ngapena linga kana. Salaire ou pas na continue ko finga ka sila makolo soso. Na otika te. Na otika te.
D'abord que commenter kuna. Bango ba yunga na kapati. Kuna awate. Na pesa bino permission awate kuna. Po ennemi asi les anga nga Sarah. Awate. Vous faut pas considérer la chaîne nanga lore ennemi asi la. Po yakate. Voilà. Bella toujours. Donc, bon s'apprêter, bateau, bon s'opérer, maman Sarah, bon tiens, na cessé zate. Soy moto ze pela, faut botika ngwe pela. Babo mangote. Parce que tant que bon luka bo mango, bo kola mabe moro boe. Bo kola chantage moro boe kola, faut botika et s'exploser. Moyen. Et bimi penza, ba audio et bimi. Yem sanga na stage otokomi. Ale moto kufa. Botika batuni na mutu. Non. Belle-vie sera tonga qui fait bima. Ce n'est pas mission de tonga qui fait bima. N'y a se fait bima. N'a l'oba qui a mon émission dans la liboso que il est temps vérité et soit place. Il faut nyonso et un coucou et bima na poissa. Ngana za l'aise na koina ngapina na nga l'aise po na sola na ngelo hotel. Need a precise way to remove O-rings, seals, or gaps. Zonga nzela mondeni. Muna mutu aya na kwena ye. Yo banda ko lobela Belle-Vie na kwena yo mais l'idéologie promotion okuta ngongana talinde to banda osa la Belle-Vie promotion tozo kata émission tozo analyser sur yango. Voilà. Wani ko kende na yo po bo intérêt yo na mobali no po na projet showbiz. Bo zuite. Ale biso to koma ka victime ba projet na ona mobali na on dirait ce showbiz wana yo na mobali no ba projet wana simba ki bozwa imbongo bonga bo kanisa biso. Poto longwa na yo nzela moko. Belle-Vie atinda biso to finga na nkona ndamba kanai to sai skondeni demer. Likona ngona yo moko na katiti. Na yo moko na kati. To sai skondeni. Afuta abiso wi, atinda abiso wi to ntimi atinda abiso to finga. To salika sikondeni likona ngo. Nani abanda ko exécuter? Bata mayele ndefo bo senga edeme abimisa ba plan ndenge Belle-Vie otinda batu ba finga. So yo muto za futa salaire. C'est que yo muto yaro ya na restriction. Belle-Vie lobby ndeza boeto attaquer Sila. Belle-Vie lobby ndeza boeto attaquer ya Gabi. C'est que yo za na ba plan wana ale boaka. So biso batu baza otinda ba futa biso boto finga. Dans ma finga wana za na instruction za uta likolo mutaza oya na ngoza yo de mer. Bimisat. Nalobaki na ngai bino bokufa bimisa soki showbiz wana bosalaki yango yo na mobali na yo bo bénéficier ki na mbongo intérêt yanga na kati ngezani intérêt tadi ya msimundi bengezani so yo na mobali no bo gagner ki na projet showbiz bonga bo kanisa biso teke Sarah en tout cas to gagner projet to soutenir Belle-Vie bozwa ta mai bomela bonga bo kanisa biso te sikoyo projet na bino loko simba kite il faut biso nyeso to longwa oh demer yo mto benga na lobela pe Belle-Vie te ono longwa na batundeni yo kutanga na tadi to lobela Belle-Vie ngo longwa na biso ndeni tikanga na longwa na ndenge na nga tadi longwa na ndenge na ye mundi ba longwa mutu na mutalo longwa na mapeo ya monelele pa Belle-Vie akoki yango take na ye boaka ba plan ezwate boaka penza epinga na olinga oboma na matière ote na linginde na accompagner yo chantage esila boaka parce que na yo moko na oza visibilité te so yeka yo moko boye ezwate ponga so na bina boma matière na oboma ngona na seconde na kitisi dossier mususu matière ekufi mais na ona poso oboma ngote chantage il faut esila faut bimisaka ba audio nyonso na oboma matière ote batama yene boke revoir émission à l'endelez bon comprendre que mutoye na mission ko régler de Belle-Vie parce que tant mutoye le baké afuta kabango tile la futa ka Sarah faut battre base les données tile la futa ka Sarah soit futa la Sarah ni voilà ngako na matière na été tout sur la raté en enregistré était soit de futa la ngani Polo
bana batu opesa bakuki maloba ke afutaka biso po tofingela esila okosi te deme okosi makasi yaka na bapreuve so bafutaka biso po tofinga sila na nkona ndambo akanai tosali sikondeni yaka na bapreuve kasi ya ba mot d'ordre na ba instruction nyonso banda opesa oyo oyebisa biso nde tofinga parce que ntango aza ofuta mbongo aza oloba na o na ofuta mpona nini sikoyo yo moto oza ozwa basalaire ntango opesa yo aza oloba no futa sara mpona nini futa mondiroba mpona nini futa nani mpona nini kasi aza opesa na bainstruction yaka nango te yo yeka na maloba yaka nango yango dabe ekufa motema mabe c'est toi la mauvaise ojalousa batu nyonso baya pembe na fali olinga otaka yo moko bana nyonso baya wana bobebana na bana wana tu yeka azalaka malamu olinga ifali aza propriété privée na yo voilà nalobaka ngo avant po manipuler batu bien yango eloko osali pa belvi so epa belvi ozwa ta ya komanipule bayamsi na mondirba parce que baa mibali epuis nga nazalaki trop belvi te yango oza na facilité ti omanipule na belvi osuye na baaudio na baenregistrement ya obwaka baplan yaya bwaka tosala matière tozokende weekend bamatière ifo ezalaka lundi mosika demer pardon lundi mosika keka mona ya ale lundi eleki mosika makasi oza 0 metre na ale ndele wana okotika boye na makolo kicho komi keleka pa ya ale pardon tolia matière na weekend enregistre pe boduka ti enregistre pe nana boduka ekop na yo omoni siko nzambaka tellement juste ke belge banda obangela nga ke nga na ko enregistrer un jour na vie aza osola na nga te mais tala mutu belge apiaki confiance attaché de presse nde azosambusa belvi na ba chantage ya baenregistrement omoni chantage aosala belvi aogrimase belvi ebe aogrimase ndeni po apekisa batadi baloba te aogrimase alobi baenregistrement na nango ya belvi eza yanga eza mpe ya 15-18 minutes te wana olakisa belvi deja ke naa na baplan tour oloba na nga wana na nango kanga batu na o minoko aokanga mutu munoko te de mer bimisa kaka bimisa penza batu bakanga na enregistrera bata matière na enregistra niki po azalaka mutu ya matière on se connaissait pas na registra batu bayaka na matière mais ye azalaki attaché de presse à Belleville azalaki chouchou à Belleville azalaki chef ten intention ya koenregistre Belleville eutai wapi intention ya koenregistre banoko eutai wapi intention mobali na ye mundirba ke oluka po batya pe mobali na ye enregistre mundirba ezalaki sur base de quoi bokanisaka biso toaka bato mabe omoni bahypocrite nde bafonctionnaka aolia cc aofula belvi akoka okura ke demer mutu akoka osala baenregistrement yango ekabola belvi aboya koenregistre mutu oyo ozwaki elokwa leki lokwa ndeko lokwa camarade lokwa nyonso eza loko bominga et peut-être belvi akoka koaccumula ngo te yango ekarta ye botika demer abimisa baplan botika kobenga ye bo intercale ete botika ye demer lendi musika chata lelo osobandaki ti obwaki baplan ok ofuta biso tofinga bato on assume belva afuta biso po tofinga amuta liboso te tondimi yango sikoyo bwaka baplan oyo etikali mpo mundu akufa nete
neti nde eza boye na bisengo na nga nazwa mbongo na nga lobi na bisengo na nga nazwa mbongo na nga lobi mbongo na nga naokende koenjoy na voyage nazwaki lobi bima lobi la famille sikoyo nga nazwa mbongo na nga deya neti lobi demer yoyo obwaki bacapture ke Bellevue afutaka biso po tofinga nake mpangu na chambre nake otala god natiaki mbongo natangi namoni ata $1 elongo te nga bia demer bwaka baplan demer bwaka baplan bwaka yaya nga mbongo elongo te kaka ndenge bapesa nga lobi eza bongo bwaka kokufa na baproblème te lelo liwe kozwa likolo ya moto mama oke na mikumba nafongola telefone iget benga nafungoli benga igeti benga nafungoli bandeko nakende kaka naketala na mbongo na nga moko nazwaki lobi bapiaki ngai ya voyage na famille natala kaka boyenga bi temera bimisi bacapture nzambe mbongo temera bimisi bacapture ngam nazo voyager dans quelques jours nga mbongo nakosambwa kuna na voyage nabite nake kote ba Afrika topasi bakoma numéro na nga bato balingi babenga s'il vous plaît nake na fongoli godoma natala na kati boye namoni mbongo ngabi omona kabwe mwasa mwa dese lungwe na konte pia kutu natanga boye mbongo na ngeza intact demer Bellevue afuta biso po tofinga surtout sila na ndimi tosali ndeni bwaka bilo etikali mutu akufa te lokaka mbongo na nge longwe te seke bwaka donc nde mbongo na nge longwe te mbongo atandi mpe elongwa te ya nani ya mundio bape elongwa te ya yams pe elongwa te ye moko pe Bellevue mbongo elongwe te seke waka baplan waka. Allô maman, bonsoir. Allô maman Sarah. Oui maman. Bonsoir maman. Oui, nalingi na intervenir na makamboyo na za famille Libota, ça nous fait très mal. Ouais. Premièrement, na maman, moi personnellement, je suis très déçu de mère. J'ai des larmes aux yeux. De mère, famille Libota to lingaki yo, to yaki to memaki yo pe na maboko na biso le roi maki. Mais yo au fongoli pe na maboko na biso pasoli do maki na minute et paso que nous sommes très déçus. Premièrement, maman Sarah, on a zonga parce que bateau batalaki émission il y a demeure. Celui tam sousou balanda qui a bien demeure avec cloué donc a chaki penza Bellevue na mutala kame. Donc batou va que tala sous émission wana botala qui a bien té. Voilà, basonga na émission ya alendele. Demeure nous a montré ce que batou balobarango likolo na buzoba mais demeure a fongola ki yango. Voilà. Na émission wana. Demeure nous a montré facette ya hypocrisie à Bellevue. Demeure nous a montré combien de fois Bellevue a malhonnête. Parce que lorsque Demeure dit que non, Bazala qui a la Kishasa, Bazo travaille sur un projet, maman moko a outi poto aye, Bellevue a l'obéi, maman na matambu na bango, et puis maman na bengi bango. Demeure a lingi à l'acceptation que non, Bellevue a hypocrite. Deuxièmement, lorsque Demeure dit que non, Bazala qui a un projet pour la discussion, Bellevue a l'obéi que non, Batia nassé, après, Bellevue a yé, comme Matissa avion, nani propagande et bandit pour la showbiz. Demeure à l'ingé à l'acceptation combien de fois Bellevue a malhonnête. Mais pour moi, Nanina Yebiso Demeure, ce que tu as fait aujourd'hui, tu vas les payer. Tu vas les payer. Ce qui battu a fallu, bah fouti ça qui ont bah toi Bellevue, bah fouti son foutango. On doit union surtout à l'ingara Bellevue. Ils ont une opération, ils ont mon focus, na fin bima na chaîne il y a Demeure. Vraiment, nous sommes très déçus. Allô, maman Sarah? Oui, maman, tu l'entends très bien. Oui. Donc, opération Ezamoko, ton longwana biloko ya Demeure. Yo, oza famille Libota, olingara nani Bellevue, o mema Bellevue na motema na yo. Maman, bima na chaîne ya Demeure. Moi, je suis très déçu. Demeure, tu as déjà vu, na bloqué dans WhatsApp, pe na bimi déjà na chaîne na yo. Parce que tu nous as déçus et déçus. Si quand fan ba oye ba te ba kan ta Demeure a répondre nga ta ne loko morote. Asali ka Bellevue. Mande ko clouer ko la biso combien de fois Bellevue est mauvaise.
C'est ce que Demeure avait fait. Bateau boa mayele, bo fungola mayele na bino. Bateau bozo continuer ko kende na live ya Demeure pour que pour le bani bisa toza famille bota. Demeure to lingara o kara boa ba zo ba ko tikala jamais ko linga Belleville. Parce que mutu oyo alingara Belleville na émission ya Demeure pour comprendre nyonso. Mais tellement biso famille. Maman, Olandi place a confirmé qu'enregistra à Belleville toté. Oyoki ango toté. Bien sûr, elle a bien dit que non nga alenge la tournier. Ozana ba enregistrement. Elle a dit nazana ba éléments, j'ai des éléments de Belleville mais c'est pour moi. Yango Belleville ngo akufi po yotika na ba ngombo ya Belleville Demeure boni ko yobo so to ba mikie. Comment tu peux garder les éléments de quelqu'un chaque jour? Quelle était l'intention Yako enregistrer Belleville? Tu voulais quoi? Oh, y a qui na mission nini? Oh, y a qui na mission nini, maman? Belleville a sinzi kutoluka. Ah, ça, ça, nani, Siméon. Ah, kufa si kote yaya. Yasika ezate. Oui, eroningisa. Mais mokili, kufa te. C'est toi qui vas perdre. Na dabouana au salaki, biso, maman, famille, bota. On avait contribué. Nakatia dabi na wana yi. Yangana moni dans les autres éléments. Parce que, maya misu ya Belleville, ce qui est bimi, likolo na yo, dabe kweya. Na ndaku na yo ozana kiti ya Belleville, ozana rideau ya Belleville, ozana ntango yo okendaki na nipoto Belleville te mutamema kiyo. Mais ba mama ya Belleville ba bokola yo mama Charlie Bozo a bomba yo na ndaku na ye lokwa mwana ye. Avant okenda saleli yo koli, Demeure keba mokileza mabe. Demeure keba mokileza mabe. Depuis hier, tu nous as fait blesser. Tu nous as fait blesser. Maman Charlie. Demeure ngafe na tinga yata $1 nanga olia. C'était pour la maman Belleville. Mais tu nous as blessés. Tu vois, tu nous as blessés. Le Seigneur va te payer. Les karma existent. Ne crois pas que non, ce que l'ati talent, ou yoche l'ikola mususu, que non, on avait tout compris. Et après l'émission, on a la première là qui est au bravo. Émission Malamu. Voilà. Merci maman. Je croyais qu'il y a d'autres qui bazoba. On avait tout compris. Mais merci. Oui, et puis Demeure, tu as dit que non, aux affaires à matière, au bimisara matière, les quatre yo, au bois qui n'a les en matière. Et à moi, la matière est confirmée que Belleville a foutu à Batou. On lui a précisé pourquoi Belleville a foutu à prendre la promotion, mais à Tiki Batou va comprendre que Belleville a foutu à rapport aux filles. Pas la refine, maman. Maman Sarah, tout le travail procure un salaire. Voilà. Sauf qu'il est là, on vend la chaîne. Lorsque tu as dit dans l'émission, na dit, na zongi lisusu na YouTube, je veux ça. Wana kuta tama kele le oyo nani ezala kite vous. Nana t'a dit de pendant ça et la Belleville promotion. Bien avant. Lorsque on lobela qui moi non nani Davina quand la zonga qui koya ko pesa o merci ato zonga nini ko pesa yo pour que yo au fingela qui jamais non parce que tu avais travaillé sur elle parce que tu as travaillé sur elle est tellement pourrie que elle croit il y a le français peut-être que dans le français n'a pas déballe que yo au bangi sabatu non on est dessus de toi mais merci et aussi conseil na maman Belleville so zoyoka fongola mato bien maman mutu azwaka mayele mbala moko na comme deuxième fois makamba d'enregistrement voilà c'est la deuxième fois ne permet plus jamais à quelqu'un qu'on y a le soupembe na okobenda pour que makamba buzo baboye salima maman azwa mayele biso ba chrétien to kweya katango kweyi telema popola mabele nzela na yo eza mulai continuer to linga yo pour na Demeure te to banda la film na Belleville TV pour na Demeure te et le Demeure a kokende Belleville TV etikala toute personne na bela et passagère sauf Belleville et moko elle est là pour na musana ye bino nyonso to wana boyaki na bela parce que Belleville existait ce qui Belleville azala raté azara na orate yo Demeure on no ye bando koya et pas Belleville alors silama Soroza namba o ndenge yo moko olobi ke na ozafi ya matière te pesa ngo kasata bato matière basala biso lingi chantage wana bombango te bimisango soyo sala ngo te piango ta bato mususu maman ça n'a eu occasion oyo ya ko lancer message na famille bota Londres famille bota France
Belgique, États-Unis, place Tozali. Si c'est réellement si Bolinga Maman Belvi, c'est désabonner la chaîne à demeure. C'est désabonner. On était là parce que Azalaki na Maman la biso. Merci. On a oyo, au Pessi biso, c'est bon. Si kala na mokutu na yo. Na yo na mokutu bolia kambo wa Belvi. Ba maman e Belvi na yo na mokutu message. Na lingi na kota live. Muta. Yaya, ceux qui demeurent yo au lobby que non, aux alliés n'a pas limité. Nani demeure yo au yi bambo ya ba maman famille kota o ya projet orphelin. Tu avais bouffé ça? Tu es consciente? Oyoki, projet orphelin, zongi ça orphelin classe, au yi bambo wana. Tu es consciente? C'est quoi ça? Na mutuna yo yebi, tu es malhonnête kota mbango. Tu le sais? Donc non ye au kangi ba noko wana clé. Parce que bah yebipe ya yo pe o yebipe ya bango. Voilà, yango ba noko ba ko réagir té. On a la vérité. Tu es une voleuse. Oh mo yebi. Et pas permis de Belgique au Niambongo. Bambonga papa non, oh yo lelo oye, tu veux nous faire croire que non, papa non, oh yo bon matin na kin projet na yo lukuta. Té projet na été maman, wana ngomo kuna sala groupe ezali maman. Ba audio ça projet na été. Ya tadi na yo ye ko kosa biso ke no ya yo. Et un projet tadi ngala pa. Projet tadi. Moi ma paix de mère. Le Seigneur va te payer. Nzamba ko futa yo. Soko liata $1, ya Belgique. Loba nzamba zate, tu vas les payer. Bis balobaka soko lié koko na se ya mai awa e ko bimeloli. Parce que il y a des gens bazolinga baloba que non. Batu ba pousser demeure, Sarah mouta pousser des mères, la famille, au moni son mouta linga salo mabe, en salo kamabe. Voilà. Son mouta poussa qui était but na eza qui a détruit. Maman, des mères azaki de akoloba na biso na privé, abanda loba na biso de na privé, il faut loba. Journée na koloba de to fa vivre na chantage. Yango na loba ki maman e bimisa nyonso. Na expliquer famille bote loko. Jour à liboso Sarah sala live na pour aloba mécontentement na pour na né demeure à côté là qui Vincent. Ngani moko nzambe likolota la ngaso na kosi na kubara motuka. Na bisi Sarah no bi maman Sarah to benga Sarah lobi jamais bo benga te soki bo bengi et créer ba problème na linko ça na randona demeure te. Na kingi randona demeure te to ke na ngo to boma moto. Sarah boya qui est loko yo. Tant que demeure à pour répondre à anti-cocotte à ma privée. C'est elle qui a commencé. Donc c'est pour dire que but naïzala qui a détruit Bellevue. Donc si la coloca va échappatoire. Famille bota oboso que nara koloba kuna que non demeure. On est honnête en quoi? Demeure a béni ma conversation qui était censée être privée entre elle et le manager de Bellevue. Avec les réseaux sociaux. Ce qui but est pour la connuire, tes buts tes amis. Voilà. La conversation là-bas, il y a groupe. Il fera bien que ma conversation là est Bellevue ailleurs dans quand même la famille donc tous hommes vont tenir ça regarde ça n'a pas été proche de Bellevue le quoi demeure voilà maman et puis na bandeli yango sur lelo hein ma chérie c'est là ma chérie puis na bandeli yango lelo le nazana eloko ya Bellevue ata mon côté parce que Bellevue a pesanga espace tena solana yi nazana ngote abandande ko bangelo menjoka nendo kinda zawana pembeni na ye na wa émission pour que ayi bisabiso que de ça en tant que non la makambo futa moi bikenga bato balo ba baza déçu plein nini balobi que beza ba no futa Sarah pour na masinga balobi bien Sarah ata journaliste ba sala ka musala na bango mutasale lo musala au futi bango eta business de Bellevue on a besoin ya musala ya ba communicateur bango ba besoin ya mbonga Bellevue parce que yango ne ba lié la ka eza musala na bango wana kutu ça n'a rien à voir eza ba débat moko inutile ba banda ko futa ba c'est là qui va nous caler à Bellevue, t'es contre moi, c'est là qui va travailleur. Travailleur, c'est que tu as besoin de mon travail, moi j'ai besoin de ton argent. Comme ça que ça se passe. C'est tout. Il n'y a rien de ce qui mordonne. Bellevue, à Salimoutou et l'autre côté. Nana loba kite nanu na liambongo à Bellevue. Nanu na liambongo ya ba fan ya Bellevue. J'avais bien précisé. Au moment où maman ba mata, ba loba makamba sa la demeure, mais ba loba yangate. Ba loba makamba ba sala la demeure. Bapesa bambongo alia bango bambongo ba projet bapesa bafutela bandaku même Bellevue alia bambongo a Bellevue mais nga or musala nanga yango Bellevue za reconnaître ba force nanga ki Sarah asara promotion ba film nanga
pesa quelque chose. Nalia bambongo bafana Belleville te. Yende molei bambongo bafanatika Belleville. Comme manipuler na bafana Belleville. Ye, le koso. En fait, tout le monde était contre. Vous êtes sentimentaliste. Tout le monde va commenter, on a mis sur ce qui 700 personnes dans la live. Mais demeure dans l'émission, toi, bien. Elle n'était pas venue parler de sa vie ou de ma répétition. C'est-à-dire que le maman a défendre Belleville, tu peux finir Belleville. Mais son yon sort, on a pour te démerder à bloquer un jour, Nansir. Demeure à l'inique au cabisoté. Mais sur le total émission, on a tous à Zoba, Kakayen, Tamayele. Et puis, à comment tu déstabiliser à quoi 4 émissions, on attend que vous commenter. Sarah, tu es très intelligente. Je te dis la vérité. Quand vous avez commenté avec la sagesse, on a insisté. Demain, maman, toi, n'était pas venue pour qu'on puisse avoir des détails. Aya qui pona, comment ma belle fille. Ah ouais, voilà ma chérie. Ah, ça la hypocrisie. N'a comprenant qui déjà. Mais il y a un mot que chaîne Sarah est comme unanimité parce que ma mère, toi, nous avons prévité au conseil Sarah Boy. Et puis, une sortie médiatique à Sarah, ce n'était pas pour attaquer le maire Boy. Mais maintenant, quand Sarah peut interdire, bah, tu vas bien gâter. Bon, le vélo, tu n'as pas à la bolingolanga. Na boy, qu'on le va des mères. Parce qu'il y a combien qui des mères à sa manipulatrice. Pourquoi la combien bon? Ma titre n'a eu comment qui la famille Libota venez. Je vais vous choquer aujourd'hui. Je réponds à famille Libota. Comme la famille Libota va jouer. Ah, comme ça, que la famille Libota va jouer. Alors, tant qu'il y a pour ça, l'émission a eu pour attaquer la Sarah, soit disant, il y a la baigne, la Sarah, faut aller au téléphone, va fingayo. A Katingaï, a bloqué la moko. Na pourquoi on a pas nous parler Sarah le baki non ma bête Sarah mais il y a hier après qu'on touche là on va privé oh yo sali la kingazi ma wete ba émission autour la kingate ngakuna master gazi ma wete mais c'est quoi les rapports en fait vous avez mon salaire na bino na vie privée na bino mais c'est quand on comme il y a niveau auto comme libato le baki c'est Sarah qui a poussé non Sarah bana kazolo bana bino bien que nazana na le loko ya Belleville bolini mutalo bana bino ndeni abi nazana le loko ya Belleville na lobani na matière ya Belleville na opesa te voilà pourquoi yemo ko opesa matière oh il y a ça professionnel ba capture au demeure abimisi ça non 2024 en plus besoin c'est cas na niveau Sarah Belleville continue de fingere moto on déjà ba kokile ba tobon ko pelisa moto na linga na bino ba fumino ba fani ya demeure na niveau ya Sarah na aja Sarah Belleville continue de teke ben fingela moto tel bobo eza la raté il y a un dans le que Sarah patine audio ma mais est-ce que Sarah mis ça audio wana nazana Sarah mis ça audio ma tout Sarah a lobby ça dit analyse à simi de la qui et puis ba ko lukaye il y a un lobby qui est audio patine là où il y a ma mais ni yo zale la ka battu mususu ko ba ko boule pe belle faire pe libela asina nga audio ma benga la sali analyse na nga momi kiti so bité na yo ki azande ko na mo sina tile na c'est vraiment comme nyoso ezo lata ye et puis la conversation wana o bino bo lo ba ki yo lobby ke ba ya lettre on retirer na lettre ba ba tsa lo lettre ozaki clair et yo ba te ke le quoi na ozala en police na bino poto sala mabe fallait que ça va détailler tout ça je vais non on a tiki batuna ba suspense kaka po ba trouver Belleville bref ça intelligence alors que ngai na lingité na sala analyse na ngati matière au mari la kinga na lingi na loba mes familles bote leli voilà ça veut dire que Sarah a préservé Belleville mais mon salaire ça reste matière le bien on est matière dangana comme esclave te que ba elinga matière mutu mwaza apemé na Belleville moi na lobezate pour na protéger Belleville yango na loba tu na bango voilà yango c'est moi qui lettre et donc il y a police dans un appui ensemble c'est pas dit que le quoi la police dans un appui ensemble na kofina na to ça la kopato bo mamu tout ça la bo non ça veut dire que nazana bino mais moi je vais faire mon travail mais nazana bino na et puis après wana na kita groupe wana nazaki suna bango te na kita groupe bango moko batikala na groupe wana babanda osola makam na bango c'est sûr yango ba preuve aza nango pour après message wana te muto aza na mission aza na compréhension on comprend que fille o problème les ana Sarah te problème ina ye eza na Belleville quel que soit Sarah tout kakio au moins que Sarah tout kio a tout ce qui yo linga Belleville a solo
on qui a tellement inquiété, on dit ça va capturer, on ne pouvait pas battre. Jamais. Ma chérie, talaka tant on a convertir que des mères enregistrent Belleville. Baboya qui a confirmé en émission. Boyo quitter. Premièrement, non, il y a Belleville, il faut être les mères, idée que vous avez enregistré Belleville, vous avez un problème de Belleville. Vous avez soi-disant attaché des princes naïe, vous avez mis sa chef. Vous avez enregistré pour mes mamans, pas constant, Moutamba. Oh, mais maman, la réunion, la bino, ceux qui ont été théâtre sont des lignes à éviter. Il y a des qui sont venus pour enregistrer, mais là, il y a belle-mère et ça là qui n'y. Bah, j'ai au salon, on a pas wario, oui, non, on a famille Bota. Bino, va ta sentiment pour côté la des mères. N'habite ceux qui français, des olégues, ça n'a pas tombé le quai, toi, tu m'as swambala, tu n'as pas coloana, à l'équipe, vous avez mis ça pour monia, des mères à Yoloba. So bozano ba famille bota te bozana tanga mo musu bo se déguster na ba photo Belleville ba mona ke ba famille bota bana posa de mera loba luvunu na bino muto ya linga mutu na e ata mukolo moko te o linga ba détruire mutu na comportement de mera za nango de mera za da nyama solo ko pousser sous peme na bino te comportement de mera s'affiche sur l'émission des fois quelque chose sera to la tuka kio yo de mera za ki na droite tata mukolo moko te bimisa ba quartier ya groupe de mera ya ko bimisa ba capture te pour protéger Belleville parce que nanda kuna e Belleville a foutu la ndaku nanda kuna e Belleville ba fan na e ba tchela e provision ba lati sakaye kutu ba fan na Belleville ba lati saka de mera sora ke poto alala kana afuta hotel te de mera e bi pri hotel na poto والله يا عمو نحمل